Babi Congo promotivera finir le number 1. Babi 001. Dans la state. Niveau matoso. Vous avez en États-Unis. Niveau à boy. Il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a mis sur tes autres GG. Vous allez battre la tête à la business pour le Congo. Et que les boussons. Rafinir n'a pas fait ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo promo aux hommes sales. Rafinir nos boss. Babi 001. Fokoto. Donc beaucoup ça nous, beaucoup ça les bons matins. Vous aurez la vie de number, mais tout banal 001. Ah, mais tout c'est où ta ah. On va finir nous vraiment. Il y a grave. Vous aurez la nana comme moninga, au fente le royaume ta moninga. Nous avons envie à vie moninga zarango. Mon bal moninga zarane. On est sur la scène la moninga tu vas écouter à vous. Si souka souka beta moninga violent. Qui va la masser. To bandi bomwana ki moninga na miso ya mama. Ezali mabe na yoka yokomi na pasi na zate. Na koya na Kenya na ya kozwa yo tozonga na Kinshasa ngo. Elodi mapasa lokumu ya famille. Bonjour très chers internautes, amoureux et amoureuses de votre grande émission Toubabango avec Yves Pantos, Kalsan, l'enfant de Dieu et pourquoi pas aussi de votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo, donc avec la simplicité. Donc je vous dis bonjour et je vous dis bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette grande émission Toubabango. Et également merci comme ça à notre ADG Rafungin de le Gigabos Yapembe. Babylone selon le cœur de maman Belinda Nguindu. En tout cas, merci à vous. Et également merci aussi à celui qui est derrière la caméra. Il s'appelle, celui que j'appelle affectueusement Raïs Kang, le super pro. Balbitika la kakayo. Et également merci aussi à Cédric Ntango Roda bébé mineur. Balbi tous à l'ensemble toujours car en zalara. Ndenge magamango singara tous à la zala et tout ça la bien. Et merci aussi à celui qu'on appelle Fiti marié Chris Tembo. Hein, mon ami, tout ça là, on a 2016 tout ça là pour que tout le monde ait cheval blanc, on a pour que tout le monde ait cheval noir quand n'engage là là. Na cas de cas mariage parce que makamabo emi de la Taylor et lengalinga ka yango parce que avec votre grande émission Toubabango, ndeto yambele bino lelo il y a modé, abi modéro tout ça ni awa koloma kwiti. Je dis que tout ça ni awa tout bête ma selon qu'on n'engage là là. Voilà, quant à moi je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour ya modé. Ouais, bonjour Yves. Bonjour public et la nangai, il faut le chapeau pour la pesa public en bonjour. Bonjour. Pour que batala libandio ba sepela na ngotoro. Te nami kiti saka deva bango pour bango nde basala ngana zala. Ngazaka muumbu na bango public. Surtout ndeko na biso Yerabal de Monston de Bruxelles sepela vraiment na ya modé ani d'abord ba santé za boni et puis ba sango ndenge nini. Ouais, Yerabal hein. Rabat en tout cas santé za mon Rabat de Bruxelles santé za mon boulot ce qui Monique ko payer ba kisi vraiment ngai numéro ngo 09 94 87 80 09 santé benez za mon boulot nana ba levir na bascaris donc de Belgique message ngona Pandou ba otala biso pe ba lelo ya modé déjà combien de temps normalement je ça là déjà il y a théâtre c'est déjà combien de temps la Katia Mondo. Ils ont dit moi pause paix hein pour ces mon repère à fâcher on peut pas suivre des livres à la fois ou bien chic ou bien théâtre surtout boy ko la pause na ou met l'effort depuis 82 nous avons répété na commune à Lemba na ba Mindondo à l'époque ba maman nani qui salambote ma Pauline ba VS ba nani soba ya maître na biso sana à l'époque wana sikoyo tango na e père alingi yango te na vandi na palais mais ça il omo zeka na makila na linga kiango série moko groupe ya Mbuta Masebe et ya Kilemba succès plein na bi bon na ke chabango ko chapwa c'est trop dit na bi na kene ko kota kuna poza kiza na po na ngo ngamna ngana chango poate na ke kuna yende mutu pena bisanga na télévision Mbuta Masebe donc on a salué en passant ba fleur à trop donc c'est ça quoi.
Alors lelo na mutama sebe na bandeko tout bobima la bango groupe on a groupe munene na katalemba. C'est comme si courir les gars sous moi bien té moi problème mes attentes ya makasi. Pourquoi bino na bino ba la commune moko et puis bon est vrai si ka moi trop. Ba rankini on a se dit à quoi na ba mista na ba mi okoli na bango. Ngaza rankini na mutute. Ba ba rankini dia kwa so za na rankini na mutu okoko expliquer na public rankini on les a dit à boy. Parce que ngana ebike ngai na rankini na bango te. On dit ba na rankini na. Na ebité na ndimité parce que na solo na bango tout bien. Bongisi to so na bango. Non, to bongisi te. Ti yo tango zomona ke bato na ba rankini nga za na rankini na mutu te. Bato na devant nga so ba moni ngai nde nini. Bien. Nga peso na moni bango nde nini bien. Mais na zoko yo kaka bato ke boza na ba rankini. En tout cas, na vivre rankini nango te pour na za rankini te. Donc to ça qui puissance n'entanga moi bato bazako konza mouvement quoi. Puissance on a salué à ça Duche Kapanga Kanto Elonga Feti donc Alain Chituka mayonnaise Isungi Sorazawa pilelo na ebité donc on a un problème na bango te on est dans le lobby ranking ngo ezali parce que tangi comme Baptiste te na makambo lobaki o lobby ko na ranking na bato te motangi ba master tout bo banda na bango bo evra na bango mais Baptiste tangi te non c'est là où que makambo ezali est-ce que makambo ezali vraiment na kati ya masolo ngo pena yango moni bino nde bato bochaka bato na ba ranking yo tuninga ko monote na tangi ba master ni surtout yo banda na bango tangi comme Baptiste te yo tuninga nini bato yo o banda na bango nga bandi na Baptiste na bandi na Baptiste te na ba evra na bango Baptiste pas na kati Baptiste za na kati mais ngana na otangelo batu oyo na bandaki na bango na pléiade ya mbuta masebe kima ba question bien na kima ba question bien te sauf que par la grâce de Dieu mutu zo sala donc vous comprendre et donc kima ba question te ba Baptiste baza bana o ngana bimisi ba Baptiste ba Dudu Supu donc ba Masirika ba Zebele moni na tangi ko ba Baptiste ye tangi bonga na tangeli ko na tangi po tangi te na moment oyo fa na tanga komoni yango soki kokaki na ngana tanga ngo yozaki pressé voilà ya modèle lelo déjà temps ebelé to ba tokolo ba déjà 33 ans depuis bano sa musala oyo alors ming scripteur ba film mususu ko iko bimselongité mais ya modèle a commis habité sagesse son ozo ki ndenge nim to bandi na sima bande ko mususu mais au travail na ba sien na yo yumdo ko ba film ozo pesa ba tableau ezamo ba gwa ozo ala na ngoto mayele kaka ninge nzamba pesa yo kaka na makati na kati makamba na musala to salaka art dramatique et ça vraiment na ba recherche il faut moto azana ba recherche batu basala théâtre baza batu loko biso alors biso pe tozo salango il faut to compléter to tikelaka oya bangote na makambo surtout évolution quand même ezalaka bango ezalaki ngana ko lobezaki ba tango kala batu wana basala ba Aristote baloba était que philosophe aloba na art dramatique il y a définition na une vraie définition oyo lelo biso to tambola nango l'art de représenter une histoire des conflits humains présentés sous forme de dialogue par des paroles et des actions sur scène devant un public. On a une définition, il y a Aristote, tant que philosophe, a défini ça qui théâtre. Donc, on a dans loba yangai. Donc, toujours évoluer, toujours bouler. C'est ça. Les longs peu naïe awa pirozo diriger ngai. Ouais. Donc, ils ont armes à la recherche. Voilà. Alors parmi les films ni surtout ça là il y a modé oyo participant à kati film ni ozo rasuro taliboye lobi te film oyo na sama vraiment motema moko donc likondi il y a ba film na ngango parce que makamba boye Yerubal Bemaston Play de Bruxelles a se pelera nango parce que boyende et ça là que moi plaisir film ni otala ka vraiment bité o pena na taba penser nanga film lelo soki na kufi bato ba okanisanga aw ezate pour ani nazarasko ndeni so na beti film oyo na sepe nango na sala ke fort o na obeta wana elega o wana na betaki ezate vraiment wana faut tout na ndesco public pour nanga moko ba film tout na nyatango makasi ba film tout na nyatango makasi ezate voilà alors makamba kolia
ko dunda wana nde to mona ya modèle dundaka azo dunda pena ba boule wana solo est-ce que ça la solo te zalaka mise en scène quand ils ala ka filmer ou bien et vraiment ya modèle ya ndengwana ouais na scène na lia ngo na scène pena na lia ngo te na parler na Rodame bongo te na responsable donc un grand responsable pena un grand responsable donc j'étais donc une affaire ya mulongo ya sombo ya batu penza donc ba talela yo on comprend so bano lia marque on a mais affaire bato yo oboko la siko hein ba bano lia te na lia bongo na scène na lia bongo na exagérer kango wana modéro à théâtre na lia bongo na scène modéro responsable na pala lia bongo te modéro est responsable na modéro ya parler anda ko bien papa vraiment confirmation papa bien papa modéro bien il y a na kombo mususu ya famille ba bien non na parler ba bien nga papa penza donc et puis papa blague te papa mo ya munena osangana te voilà les autres au monde il y a cela déjà 6 ans depuis pas nous sur Tigibiso tout ça qui on a ba raise kangi to kenda ki on ba concert mususu ba nasi kila kidi to kenda ki wana mais tout le monde qui parti c'est comédien bozaki vraiment te et pourtant c'est vieux avant ne bien lemba vieux oyo ala sibino paiement de là oyo alors tout le monde qui absence na bino na éviter tout le monde qui est en moto groupe moroti na cimetière est-ce que bozaki informé voilà très belle question bango bazala na vie bazalaka na vie bazana date en tout cas na mutu bon moni biso loko tozaki na vie te to ba to faut ba lamsaka biso ndeni il faut toke ne pas oui alors to ba la musi yote ezala mo pasi po oyeba taka to ba ta makambo ebele donc vraiment nayeba ki eleki mardi po ndomba sipiro ayebisaki ngai ezaki mardi mais ngana na kutana ne déjà mercredi abina lobi to salaki tomba vio amebina boyebisaka batu tendeni yepa leleki diba donc c'est ça donc nazaki informé te kananga quoi. Voilà. Alors le lot producteur namoni moi théâtre ngondjing c'est comme chez Kitima Muke ndenge zaki vraiment les sous-té c'est dit à quoi ezaki bozo qu'on a bien tenu ba producteur ou bien ezaka que système mo boina sikobete caché matil sous sur mon producteur ba tibino mo distance bon ngai ta que metteur en scène nazara trop na ba producteur bazo les like pirate bazo les la pirate ba comme ko préférer ko chat théâtre na YouTube bata chat théâtre na YouTube bazo les la pirate mais vraiment kana ngana monaki makasi mingi ezaki vraiment bandeko na biso ba combattant na shoko ba chaki biso na makambo ba kizaki biso ba erreur oyo bango ba monaki to sala kiango po likamba irne ezaka secret ya motema ya mutu emoko ouais parce qu'on a pendant na lelaka na bandeko na biso do baza bandeko na biso to bango benda ba contribuer makasi po théâtre na biso ekita pour mon sango va sabotage pourquoi biso yembela ki Kabila ouais donc comme ko sala maman ba sabotage ko chango na ba YouTube ka bo ba doit tala ngo fele elembisa ki mamuke ba producteur yango vraiment nazo bisala bandeko na biso na ba combattant vraiment biso to le la lit pe combat na bango to le la lit pe combat na bango vraiment batala rapé ba kana biso bata ba kana biso bango mo ba bi mboka na biso nini tozo évoluer mutu mususu bako nitinga appelle les gars 7h30 yaka na télé 50 au komi pene to boudé ba biso ba bi yo boudé yebite ke bato bana pouvoir yo boudé bango malgré bima sola likonda bon malgré donc vraiment bandeko na biso ba combattant ba lembisela biso ba bomela biso moto to bandeko na bango donc ba boma moto wana vraiment donc biso liaka wana so ki théâtre ngo zo bousculer donc ba lifanto na bango na parler bandolela et vous allez tout senga bango te bango pe fo ba yaka ba sentir que to payer bango donc wana nde boulot na biso. Voilà, alors tant que leader na bango yaki reste Kazadi
tant que nouvelle que reste Kazania Kinshasa parce que bango nde basali ke lobby concert ebeta na potote bango basali ke lobby ba théâtre na kota na YouTube ndenge to lo ba tant que ki sala ko nonde ba ondeni. Bon, en tout cas nazaki nanu na ba émotion hein nenga na yebela ina na yende nini yo luka nini alingi nini basali nini tout ça basali rien. Ah bon à Congolais azunga gagner pays na ye ake Rwanda te ake Bujumbura te azungi na mboka na ye Congo. Donc nako monango normal voilà. Conseil ni repesa na Reska Zadi et puis na équipe ni mobimba au baza comme combattant et puis baza partout parce que baza na Afrique baza un peu en Europe en Amérique même bakomi même na Afrique na maman comme bazali. Alors conseil ni repesa ba combattant ni surtout bazo talo à ce moment. Non, combat na bango eza bien. Combat na bango vraiment na sepela nango. Combat na bango penda excellent. Mais oza conjonction ya coordination bébé saka phrase ezali ke batika biso babo mamoto bazong sa art na biso ndenge ezalaki même musique eza olala même musique elala ta ba beta te to mo kalio ba musique ya ba Nigeria ba musique ya ba Ivoirien o bango bana banga biso o bango baza inspiré chez biso donc babo mela biso moto vraiment donc babo mela biso moto. Voilà donc mis de la terreur et l'élément la pote sur maman na Riziana ya moda lobby babo mela bango moto parce que musala la bango sumbidi kwanga la bango utara wana pain quotidien et utara wana vraiment botala kana bango général katakata na Afrique du Sud Blaise Kamenga en tout cas bobo mamota ni Afrique du Sud mona ki bande kono be bakata ba Gabriel ba Christian bazaki wana boche bomo musuku mais bobo mamoto mo général katakata et ça m'a bien parce que bandeko ba sala musala o ba yokola musala batangela musala o sala ke balia. Alors ya modèle lelo ya artiste ya génération na yo nani abangi sakao so bozana scène bona scène probi mtoyo sono sali pata punya comme disent les Quinois a oliangai. Modèle waza respect na baya kuta na musala liboso mabanga mutute modèle lo bakayende théâtre boulot na sala ka par la grâce de Dieu na biango bien. Ouais respect na bakulutu na kuta liboso vraiment ba bima liboso na ngai bango tout na respecta bango makasi bako tinda ngai ata nazana Nicole Soulier nga mais bango ba tinda ngai na kei donc ça la routine na ngai lomba routine na ngai baba venga lufa papa masumu donc ba mama linga donc en tout cas oui malgré na lekera âge a routine na ngai donc respect na bato yo balaki singa boulot pe na kuta bango liboso vraiment respect mais père ndete ko banga ndete po moderaze lombe yemo lombe wana komona ya baka so aye kontenga na saka ba jeter so no yebiki na jouer na yo na yebiki no leki okola système de jeu yaki awa baki pour osala okota na njonzi il faut d'abord aux un groupe moko ou evraka donc si aux un groupe te eza mabe et ce système là qui bien tout qui mabe un système de gens ko tu na bien ngote ta ke ko tu mettre en scène na munene na kata mboko akoma banjonzi non apprendre ngo pa na yo po ba polité ba na ba sentiment na bango ba be na bandeko na bango o ku lemsa sa ka théâtre te matindo abi ndeni kuzela ngamo ya uchaye eza quelque sorte biloko on appelle les sous eza parmi biloko zo boma boulot na biso ngabu na baki na ko desala défi mo na ba producteur il faut qu'on recruter muto a répétaka synonyme ya la président eza te synonyme ya répéter te eza na baté belé le loba répéter parce que la ka kombo la bango le système eza so ke longi na eza na disque ndé c'est bon alors era bana batanga na baina bana na babule msupe ba boulot makasi na bimisa bon so do landaka ke bilongi ete kaka. Il faut te découvrir na batu so baby musala o bilongi na moko yebi bango te o ba répéter ka ba nyoko maka ba sepe na musala ngo mais système on appelle bien so taliango za bien ko kabola muto ayebi o azala groupe te a travailler ti les gens qui aiment toujours apprendre un vrai système mais ça non et ça la maraté que muto azana groupe na ye muto azana groupe ne doit jouer non ngape na ne na so biso na ko apprendre na za muto na za pe na ba sentiment na nga
Donc système on a un vrai système et que bazouara bato ga ba répéter. Alors maintenant il y a mon 2 ans groupe ni si go travailler si go parce que position ne paye bana souci. Mo ndi ke ka banzonzi mo ko au secondé batu quelque part. Et bana sous position te uza wa pimikolo. Ouais. Ndenge ka balobaka reculer pour mieux sauter. Nga sala 8 mois na mouvement Masebe. 8 mois. Nazala président. 8 mois après 8 mois nazala président. Nabi ke kamusa mabe et il est loyer mo balobaka non moi na oyo vraiment après ça image na ngeza yo. Na sara 8 mois. Kota déjà école. 8 mois. 8 mois. Je te dis 8 mois. Na sala 8 mois. Et na sali mouvement nanga. Ba reculer on ezaki nazoki mo ba problème moko il fait na raisonner bien. Yango ezaki lemsu na secondaire de Londres, na secondaire Duche Kapanga, na secondaire Kalunga donc nazo secondaire bandeko na ngai etaki directeur artistique. Kona mouvement oyo na ba musala to sala ka président zarate. Art président le basa donateur au Talibanda. Ouais, mutazo diriger mouvement troupe et ça directeur artistique. C'est lui le metteur en scène. Yende mutayebi artiste ni na ko placer pour filmer la biso za la langue. Yende mutazo beb sa ba énergie na ye pour filmer za la kitoko. Alors réponse ni no sala ba producteur ou ba produire arabino ba filmer parce que autour de mon berre mo le kaka au bala on parce que bazota la biso ba major bisadidi bazota la biso basé belé vraiment to yebi belé donc ba ndonso ba briefi ba star baza on a peu ba ota la biso ba ndeko belé ba sala musala ozo monana mais reproche ni no sala encore na ba artiste plutôt na ba producteur oyo ba produire arabino. Non, na zone ko reprocher bango car na mné dans tout solanga non tout à l'air que tout ça l'effort tous aura bateau bazo répéter et tout tika masolo oyo ke mutu akomila kayo yo ozana posa mutu na bi musala ya che bakal wana eta ke producteur ba on ba futa biso faut baté mela biso na makambo wana ngape ba kizanga ke nazara na yango donc faut ba producteur ba tele mela biso na makambo wana ke ya bakal kochela baninga bakal tout ça là que to talba Nigeria lelo or ngana zo biso ke non bana ta film ba Nigeria na mo Nigeria mo ta patanga ke non jos artiste mo danger ngana ko banga sauf que biso ba moyen za te to za limité et puis ba moyen ko za lango muke mais batu ba yebi musala nde ba sala musala. Alors mais ya modé batu ba kiza ope mo trop balobi ke modéro ceux qui va producteur ba kitina kintan ba tina ko luka ba terre bo sala ba film ba repé ça descend ba moi kama parce que petit bimaka moi figurant ateka pe mo longi na poto misusu pe kutu bo pe ça ba ngo pété ba ina ba ko ya fele figurant lo ka nzonjinga e mang ba bi olia mo ba la ba ndeko wana bon ngali ngose sa mutu musala na futete bazé belé chance okuta biso na tournage bazé belé bazana na salle sa ba musala na ebité ngali ngausa sa mutu musala na futete na sa musala na Pierrot Ndombasi na ebité so na futaete na sa musala na Broly na ebité so na futaete na sala musala na Brifi na ebité so na futaete au futa na yo me ba kotina 200 mais yo kati moi 100 au pesi moi 100 ba pecho ba yebani te surtout baza moins reconnu ba pesi ki moi 200 mais yo tamsoko ya na moi 50 100 au kati moi ingrédient no likolo musala saliti au kata te point. Voilà donc flatter kana loba ke na sala ka bongo bon vérité ezali ke na sala ka ngote na linga bulo na sauf ka ke na mutu na pe na ba sentiment c'est ça quoi ba sentiment zo anope bato yo sepeli yo moko zina okotisi bato c'est trop dit na koza mutu etake mutu na zeta mutu moko pe na che petit na mais pour comment ça mutu ça ba sentiment. Voilà, alors comme il a fait une émission avec Yves Pantos, mot de la fin, na bandoni sur la biso Libanda Mboka, na Asie, Europe, Amérique, et Océanie, Afrique, partout là yo. Et puis mon beauté, numéro de téléphone, il sera bien na bandoko surtout balingara ya modé, surtout ming dans de biso mi de la Taylor et lengi maman na Riziana et pourquoi pas toi aussi, hein? Yerubal, Bemaston, Babi Play de Bruxelles, qui te remercie. Merci. Ouais, mot de la fin na émission oyo, mot de la fin ya bon mo inangate quoi. Bonga na linga bon mo inanga mingi ba petwana bana dimi fo bakola na mona bango pendant bazobota bango tout. Mot de la fin na émission yo ezali vraiment
public balandaka biso ngai moumbu na bino nazo senga bino bo continuer ka ko soutenir biso vraiment bolemba biso te malgré ba défaut na biso en tout cas bo continuer ka ko soutenir biso to bundaka ka po art ya mboka na biso ke liboso po komi ko kenet na shit art mboka komo kenet na shit vraiment to bunda vraiment ekene liboso biso na bino elongo vraiment hein bandeko bazo sa neti kaka ba bomango en tout cas vraiment ba bomango te po so ba bomi yango biso ba misusu oyo to yeba te to bandeko na bino ba congolais donc vraiment art na biso surtout art dramatique na lo ba na part ya art na biso dramatique ezoke na rozinda ba Nigeria bazo mata tenons-nous la main dans la main pour totombola art na biso hein ba producteur major Bisadidi major Azanakin basali vraiment Alpha Bokole mon patron basali Titi Kalu basali Edoka Ungu basali Tiki Mbukusu vraiment né pour vaincre mi José Mabilama na ebité mi José vraiment ndeko nanga na beta musalo yebsinga bi musala kitoko boy mobenga nga susute basali ya trop Guy Pablito basali Rémi Kilola basali vraiment ya trop Aimé Beyuku vraiment Aimé Beyuku basali tilelo non na joué te mais nazala nga pressé te na ebiki na jouer mon ami Apo Pirenze Mulunge ye to banda boulot semaine prochaine Apo Pirenze basali fâché sur d'autres amis nazo graisser yango Diego Musique Apo la talate bonne chance Diego Musique mon cousin propre, le grand chimiste, docteur Jean-Claude Jafar, basali à trop, basali, baninga na ngani oyo ça ba musalo baza ba côté kuna duche kapanga sali, Gianni Versas sali, Apo Firenze sali, la Duchesse sali, Sidabile les José de Londres sali, paraloï déjà fitir OK kuna po beta Lubumba Afrique kuna sali, donc Maswaku petit nangai grand comédien sali, Briefis sali, Pierrot sali, Broly sali. Nous allons 2 minutes Sali Nicole Soulia moitié Sali information monsieur Sali que Bilal ouais Meta Sali Sonia Sali Siara Bibiche Sali vraiment Sali à trop et puis information Sali que Bilal a côté Turquie Sali Bilali Koko Bilali yo Koko Bilali ba rappeur ba Mimi Bilali asalaki borbo MC Bilali azobeta bilo mo mikolo aya wana tikai yo Bilali donc Bilali Sali Bena Sali voilà le numéro de téléphone parce que Mama Boye yango moni le général rebelle Oshi moi la pote à Soula c'est le général rebelle Oshi et na bosanité aussi bandoko bele bota la biso fiti marié Chris Tembo le futur marié 2016 on aux alanami qui lui wana pour que tout célébrer mariage wana cheval blanc cheval noir et puis c'est dit qu'un temps roda bébé miné babi mon cher to ozala wana to célébrer le ko wana ça la bien et na bosanité les boss Gelor Kanga, les boss Gelor Kanga, les grands Jogo, non c'est là na soutien non parce que n'ami la mité dans ce CP là. Le boss Gelor Kanga. Merci numéro de téléphone modéro pour ça la plaisir. Bah salé zana nous avant numéro de téléphone. Donc bah salé zo continuer na nous na Chimel Makoso GPS Lumière Monde, Linda Likobe. Sali na ya Bobo Bokole ya Nyataka Western nyona makolo na ye basali na Franck Moule le Bogard de Paris basali na Gigi Bokole basali na Lucien Mozo Ipan ouais basali na Bienvenu Ngiandu Ipan Bienvenu Ngiandu Pampidou Masilwa Maître Gunther basali
En tout cas, vous avez belé basali. Numéro de téléphone yango est 09 94 87 80 09. 09 94 87 80 09. Nasuki, c'est wana. Voilà. Moi, comme je dis, moi, je pour que la poto va se plater, moi, le moins 2 minutes, c'est ça, moi bien. Yoga si comédie zani. To sali seli yango déjà ibeliti. Siko ya muke wana oyo kolega o to sali zani ne ozo kanisa. Moi, c'est que ça va la poto va se plater. Ah. Bon, problème ezate ndeka batikeli nga micro, nga vraiment par la grâce de Dieu, na ngana mi ko liambika te. Na limbika na le fumbwa. Bon, na nandaki gu yo ebikaka modero na lokoso na ye, alandi gu alembika le fumbwa. Butu na lali tende ko ngai. Butu na fazete. On a bimisi. Ba son on a bimisa. Na ebisi yo, mais faut voir. Premier son. Deuxième son. Troisième son. Voilà pas Kaloum dans ça on a si ma caméra. Babi Congo motivera finir le number 1. Babi 001. La state. Niveau matoso. Vous avez en États-Unis. Niveau à boy. Il faut qu'on aille en États-Unis. Tout le monde a mis sur tes autres. J'ai dit bah on va aller battre tête à la business pour la locaux encore. Et que les bousses. Afin nous n'avons pas ça sale. Ce gouvernement aux États-Unis boy il y a nous na Congo promo aux hommes sales. Tala. Raf ngendo mo boss babi 001. Fokoto. Toboko sa nous. Bien boko sa libo mate ko zokala bino ba number. Mais tu as 001 tu sais où tu as on va finir le vraiment il y a grave aujourd'hui on a kwa muninga au fente le oyo ta muninga nzo ko envia vi muninga za nango mobali muninga za na o nyoso ba sala muninga nzo ba ekota kawo ti suka suka beta muninga vionga kina ba masa to bandi bo mwana ki muninga na miso ya mama ezali mabe na yoka yokomi na pasi nazate nakoya na Kenya na ya kozwa yo tozonga na Kinshasa yango Elodi mapasa lokumu ya famille oti wapi